Na souci ya komatisa production ya eau potable oyo ti lelo ezalaki inférieur na demande potentielle ya babone ya partie ouest ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nde mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi eleki akitaki pona kosala lancement officiel ya nouvelle usine ya traitement ya mai na ozone na commune ya Ngaliema, usine oyo ezali na capacité ya production journalière ya 110 000 mètres cubes d'eau pona kopesa eau potable na population ya commune ya Ngaliema, Mongafula, Kintambo, Selembau, bisika wapi ba robinet na bango ekauka mai ebimaka lisusu te pe etikala esthétique ya podium. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a dotés d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Œuvre Oyo ezali initiative moko louable Oyo ezali ko s'intégrer parfaitement na vision chère ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondé sur l'humain et bien-être naïe, le peuple d'abord. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constitue un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. Comme lors il y a pose, il y a première pierre, il y a construction le 23 décembre 2019, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a zongaki personnellement pour na coupure ya ruban symbolique na izini ya Sika Oyo eye kobakisama na 6 autres centres oyo ezalaka na ville province ya Kinshasa. Soucieux pour na relever défi ya amélioration ya sociale ya population congolaise à travers projet à impact social. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton alobi a kokoba se kokoba na politique na ye oyo ya desserte en eau potable tin intérieur ya mboka voire na ba province nyonso na cadre ya programme ya développement ya 145 territoires. Véritable pari gagné pona Mukwantombolo Fachi Beton po esengeli boye balisusu ke gigantesque complexe industriel ya traitement ya mai oyo ezali 3 fois plus que oyo ya Lemba Imbu. Boyende ezalaka mokonzi ya boye bazui wapi Fachi siama na ngwende na yo epesa zuwa te. Yeke yo